Merci papa, nous avons là, nous avons frappé Bolanda. Nous avons 5 mois, on a 4 mois. Tokobandela nanu papa na likambo yo kosukisela ya bandeko ya Kimbele. Mingi tozali awa na 5 mois. Tutaka témoin koya ya bandeko na biso ya Kimbele. Pe ndenge batekaka jeune fille wana na Mbanza Ngungu. Pe na tango wana bapapa bapesaka papa mambo tango na loko na hindo la kiba konja na surveillant ala na likabona pour récupérer pe mwana wana pe maboti wana papa bapamela ka bango kasi likambo batata wana na mama wana balobaka epa papa ke papa kokolimisa biso ndenge likambo wana euti kosalema toteki mwana jeune fille kasi tozalaki na likambo mosusu na kati tobandaki kokanisa tokanisaki ete tokima na biso Angola toya kofanda na biso awa na RDC ntango wana Zaire pamba te esika kuna tozali mpasi eleki mingi ya mibale toyebi ete Mbanza Ngungu etali nde porte ya Yelusalemi po ete tozwaka fasilite tokota na Yelusalemi topesaki consigne epai ya mwana solo totekaki ye ndenge papa auti kolobela bandeko na biso a partir ya Kimbele kuna babandaki komema mingi wangila koteka na nzela mpona kozwa mbongo ya kolia na nzela mpe kokomela awa na ntango koteka babandaki koteka na ntango ya se soki babimi na wangila wana na Angola a partir ya frontière babandi koteka ndambu lokola mpe babandaki koya na makolo koréduire bango mpe charge donc na ndenge wana babandaki koyela ntango bakomi na Mbanza Ngungu bafandaki na paroisse kola bamonaki bazokota na nkamba ilafali balongola charge mingi akoteka wangila pe presque ambongo nyonso esilaki kolia ezalaki lisusu te nde topesaki batata wana na bango bazopesa explication ba bapapa totekaki mwana wana tosalaki ye consigne malgré toteki yo me kobosana te paroisse kivangiste esika tozali tokomeli ta baza kosala nini baza konyokola yo tindamaka kaka ndenge baza kotinda yo kasi tiaka kaka miso na paroisse kivangiste soki na ntango mosusu likambo oyo esepelisi yo te oluki nzela nkamba soki ezali wapi soki mpe bapesi yo mobali bala kasi fosala kaka molende ya kobosana te nzela ya limo batata Simon Kimbala kobosana te mpe bakombo ya tata na yo te na mama na yo te na bandeko na yo po biso ntango tokozonga soki moi tomoni mpasi eleki mingi tokozonga awa na RDC tokoluka esika yo ozali komsa yo nde okosalisa biso tozala à l'aise awa na RDC ntango wana Zaire po kuna na Angola motungisi ezali mingi po bazalaki mpe na elaka kuna na wiji richesse ezali ebele mabele ezali ya kolona mpe badiama na se ya mabele ezali ebele bomengo wana ya bozwi baza na yango
kasi eloko moko oyo motuya ya bénédiction spirituelle epai na bango kuna etikala lisusu te esi eya libela na nkamba maloba wana ya papa Zalenda ezali po ezalaki un peu brusque parce que preparaki yango te lukiluki yango me emonani te noki me ezali kuna richesse nyonso ezali bozwi ezali kasi na oyo etali na plan spirituel to molimo etikala lisusu kuna te ekoma awa libela na RDC mpe na nkamba maloba ezali te ntango bakomaka awa bayembaka nzembo ya mawa na 1989 baza koyemba kiwaka ne dilu kya bansiona kiwaka ne tata Simo Kimbangu ubavutuliliaka munankatana donc kolela na biso eyokani awa toniaki lisusu mabele ya Yerusalemu donc na nzembo wana baza koyemba ndenge mpe batekaki mwana bapapa bango nyonso misato bafandisaki bapelere nyonso na biso na nkamba bafandisaki biso eke awa bayembi ete mawa na bango esili bakomi na Yerusalemi biso mpe awa bato ya Yerusalemi na biso bapelere tofandi awa toyamba bango na esengo nyonso liboso tokipe bango makasi na biloko ya kolia mpe ya mibale kolakisa bango na ntango wana lokola papa wanani ntasalaka representant ya ngola kuna po ndenge bapapa bafandisaka biso nyonso tofandaka kuna na bamarshe ya escalier ngomba mobima papa Diangela atelemisi papa wanani atuni bango nyonso eske oyo boyebi yazi toyebi ye te boyebi ye te na ndenge nini mpe ye nde mokonzi na bino kuna akambaka lingomba mobimba na ngola bango balobi ke toyebi ye te mpe papa Mfumalongo badaki nalobi te soki barépondre boye yo papa wanani kosilisa bango te pamba te okendeki kotala bango te okendeke te soki okendeke kuna tefu bayeba te mpona korekipere nzala nyonso bakopesa bango biloko ebele ya kolia yo bapapa bapesaki bango mosala kobimisa mabanga kuna na kariere ya kumba komansa na kati na nkamba ebispo baza mpe makasi na bilanga ebisika nyonso bokotinda bango bakende kosala bilanga bopesi bango biloko kolia ebele kasi soki bakuti banika bakotika yango te bakofandela banika koteka kolia sikoyo bapapa batuni bango mpona nini bolosala boye bokomi koyeba bino mofuye bezopesa bino biloko babi papa esika kuna tozali biso ndenge itumba ezali tokota zamba biloko mosusu ya kolia te eza te ya komelela mpe mai eza te kaka ndika yango awa tomoni ete bandika eza ebele ata bopesi biso biloko ya kolia me soki tomoni ndika esika awa na mai ya nkamba kokuta omona motu moko ale bandika okokanisa peut-être 10 personnes bale bandika ye nazoloba boye oyo bazalaka na 5 mois bayebi likambo donc yango papa ndenge olobeli yango ezalelaka ndenge wana me eloko ya motuya mpenza papa Mfumalongo alobaka ete kuna na Angola baza na bozwi nyonso kasi oyo etali
ya molimo kuna eloko moko ezali te, ezali awa na nkamba. Tokofuye kasete wana ata mikolo ekoya, tokotia yango po ete biso nyonso tolanda koyoka. Makambo oyo papa outi kosenga oyo ya Joseph, solo na 5 mois bapapa bayebisaka biso likambo yango. Kobotama na bango papa kulutu aye kobotama. Papa Simon Kimbangu apesi ye kombo ya papa Kisolokele. Kobakisa ete Daniel oyo Charles ntango bakani bango na 1921 wana nde papa Kisolokele ntango akomaka na colonie scolaire kuna, ndenge makamwisi oyo asalaka kuna bamo mpe basalaka nyonso ete babebisa papa Kisolokele soit kochange ye idéologie mpe kolukaka ete baelimine ye de bapoison na banini. Ye moko papa Kisolokele alobi ete ntango mosusu bakobomela ye bajeko ete ali akojeko poison makasi po ete akufa ekokanaki te. Nde bamilele Père Jésus me komona ete toza kosala nyonso mpona koelimine mwana oyo ngai aza kokufa te. Ata yango tata na ye apesa nkombo ya Daniel. Donc soki totali na Bible lisolo ya Daniel oyo babwakaka na libulu ya nkosi to ya lion, histoire wana tata Pasteur bayeli yango malamu. Est-ce que Daniel akufaka? Akufaka te. Yango babi ya photo change kombo ya Charles. Soki totali na mikanda mosusu ya papa kulutu Kisolokele Daniel Charles. Wana papa mfuma mbanza papa de alungana yebani ete ye nkolo Yesu Salomo ye mtatokaki ye luselemi ya kala, ye mpe mtatoki ye luselemi ya sika. Wana ye moko kombo papa Simon Kimbangu apesaka ya Salomo toyebi yango malamu. Ya papa mfuma ndongo lyangenda kuntima Joseph ye moko papa yangenda alobaki yango ete na ntango na bana kosala na kananga ntango papa Simon Kimbangu aye komona ye koyebisa ye ke akende po ete bakutana apesa ye mokumba ndenge nini akomema lingomba ndenge papa umba auti kolobela yango. Wana makambo wana bango moko babelge bazalaki batémoin po bapesaka ye permission mpenza ya solo po ete akende kokutana na papa Simon Kimbangu. Mikanda wana mokolo mosusu tobimisaka yango awa ebimaki na lotomo ya papa mfuma ndongo papa Simon Kimbangu kianda. Mikanda wana bapeselaka autorisation papa Daniel kokutana na papa Simon Kimbangu. Ena mokanda wana bakomi ete ntango bakokutana fo motu oyo ayebi kikongo sanke ye Simon Kimbangu ne Daniel bayeba ete motu wana batieli bango ayebi kikongo. Baloba kaka na Swahili. Balobaka na Swahili. Mais bapapa balobanaka na kikongo na motu wana ayokaka ta likambo moko te oyo bayokanaka wana. Na histoire oyo elandaka ndenge papa umba auti koloba mokanda oyo papa Simon Kimbangu asalaka. Mais autorisation oyo babelge bapesaka na papa Daniel ezali na maboko papa Simon Kimbangu kiangana. Yango papa mfuma ndongo atunaka papa Simon Kimbangu, papa yango opesaka ngai kombo ya Joseph. Soki nakanisi Joseph na ntango ya kala ndenge nini bayaki koteka ye na bandeko na ye mpe ndenge bakalelaki koboma ye na ntina ya mosala
si yango opesali ya kombo ya Joseph ye papa simukima te bayaya na yo bango nyonso mibale ntango bakobanda mosala bakosala mosala bakoyokela yo bakopesa yo maboko yango tolandaka na message mosusu ezali oyo papa yange na bandaki koloba papa kisolokele aza yaya nanga papa dalongana mpe yaya nanga mais bakoki kosala likambo te soki ngai natindi bango te wana toyebi yango malamu toyebaka yango na esika wana bapapa bango nyonso mibale papa kisolokele papa dalongana balobaki te biso tokoki kobundisa yo leki te na ntina ya mosala toyebi ete tata apesaki biso moto na mosala na ye yango emonanaki ete na botongi Yelusalemi papa Lengenda abandaki kopesa ntango nyonso maboko ndenge oyo bapapa paster bapapa representant ya kala bayebi mwa mbongo wana ya botongi Yelusalemi soki ekomi na mokoto bazwi yango nyonso eye na nkamba mpona botongi Yelusalemi kasi mwa regre bandaki kozala bamfuma mwanza bandaki kosimba mbongo gérance nyonso na bango basali yango na 5 mois wana papa mfuma ndongo alobaki ete ntango ya kosala misala na Yelusalemi ekoki ndenge apesaka programme aéroport esalama esika sikoyo aéroport esalami mpe alobaka likama projet mpioka esalami mokolo bafongolaki likama wa projet mpioka buku monene efungwamaki moto na moto atia mosolo oyo esaliki botongi mpioka bango nyonso misato kombo na bango ya liboso na registre wana na bango misato nsima elandi bamama mpe biso bana mpe na bana buku wana tikilo lelo oyo ezali projet mitano donc la société mitano oyo papa Lengenda atiaka na projet mpioka oyo esalema oyo ya liboso yango papa azosala na mpemba oyo ya cimenterie soki totali na baprojet nyonso wana ya mpioka basociété nyonso wana papa bapesa ezali mpe baarchive wana ezali mpona aéroport baba balobaki bapaya mosusu babanda koyelaki aéroport me na ntango wana bapapa makela rayon nde bapapa masamuna mpe bapesamanaka mokumba wana akende kotala esika mpepo bana kokila te aéroport oyo ye moko na banda papa simukilao na le 11 septembre 1921 wana atikaki kolakisa place wana oyo lelo oyo aéroport ezali me na 89 wana nde bapapa bayaki kozongisa susu likambo yango mpe papa bayaki kolobela likambo ya kulumbimbi likambo wana ya kulumbimbi alobelaka yango kuna na Kingombe na le 15 mars 1989 wana bamusicien bayebi malamu eke ntango bapapa bafandaki awa papa mfuma ndongo asalaki batourne na bamboka na basection nyonso oyo ezingi nkamba abana kosala batourne esika nyonso wana de esika mpe alobelaka ete tozela bato mosusu to bamindele baya kosalela biso mosala oyo bakoya te mpe bango bakolinga te bango mpe bakolinga te parce soki na ntango wana tondimi donc tondimi susu colonisation ya mibale donc biso malamu tomisalela na ndenge toza kotonga kolona mpe kobokola makambo nyonso papa mfuma ndongo asilaki kolobela yango na le 15 mars
1989 wana wapi na Kingombe. Yango nasali mwa briefing ma message nyonso oyo papa auti kopesa biso sawa pe nasuka nde tokoyoka ye moko papa Mfumandongo papa dalinga kotima ndenge alobelaki makambo nyonso wana etolinga te bato mosusu baya kosalela biso mosusu surtout oyo bazwaki quart wana baya kopesa biso maboko po soki balobiki baya kopesa biso maboko condition bakopose biso intérêt bakosenga biso ya makasi bakosenga biso baintérêt me baintérêt wana soki tondimi kaka nous serons obligés tondima kasi ntango tokondima wana ntango baya kozwa oyo ya richesse na biso nyonso moyen de discuter eza te parce bango bapesaki biso sikoyo bango fo bazwa ti ndenge bakozwa bakokalcule quantité nini fo bazwa kote barécupere oyo ndongo na bango bapesi biso bango toyoka liloba papa Mfumandongo papa na ngena kote